Bote ya mingi na bana nyonso ya Nekongo na mokili mobimba. Lelo oyo tolingi kaka tosolola mwa muke na bandeko na biso. Rubrique ya lelo tobandeli na nzembo ya Franco. Bolandango malamu. Boyoka nzembo malamu. Tosengi bomi komisa na kanal na biso Ana Nekongo. ANA espace NE espace Congo avec K. KONGO. Uluo wanga mauna ekindoki kakikala muntiko kasi mumutu. Bandeko bomi komisa na kanal na biso bokota na YouTube boko mona sonnereza na droite bo cliquer yango o s'inscrire. Numéro ya canal na biso ezali 0044 740 40 22327. Bandeko nzembo Franco azoyemba ezali ko expliquer nyonso. Nayebi ke ba Congo nyonso bakolanda yango, ils vont comprendre. Kindoki ezalaka mingi na moto. Bandeko. Ah oui. Yango no moninga na vandi. Sikoyo na pesa bino explication ya bandoki mosusu baza na mokili oyo, bato ya mitema membe baza na mokili oyo, bomonaka bango mais boyebaka te ke bazali bandoki. Tika lelo na meka ko limbole ya bino yongo muke po bozoma mwa pensée. Bandeko na ngai kulutu moko awuti koloba na ngai Abimeleki. Est-ce que oyebi tina ya lobobo na kikongo bazom na kizom kabit kulut na yebite abi na ngai lobobo ezali eloko oyo ese kufa deja. Oh ngabi kulut na kizom abimo muna kizom bo maki fwetama. Donc lobobo na kikongo eloko oyo esi kufa. Frères et sœurs, bana ya Nekongo, vraiment, nazali ko répondre le bobote parce que tobandi ko comprendre que il est malade. Tobandi ko comprendre que je ne dirais pas que azali débile léger, mais azap penza débile. Mais le bobo ozali na problème nini na bazombo? Le bobo, c'est ça ma question. Ozali na likambo nini na bazombo? Et c'est ça que moi je ne comprends pas. Na mona kiyo dernièrement batinga ma vidéo ozali ko finga ndeko na yo nani Brice Pangi. Est-ce que oyebi ke ngane bi Brice Pangi? Donc, nebi Brice Pangi bambule bele. Ngai na kuna histoire ko expliquer sur Brice Pangi. Ozako finga ye, ozako sala ba video. Brice Pangi atumbula batu te. Wana kutu ndeko na yo, ozako finga deja ye. Sikoyo kaka yo bimi susu. Que
tango ozalaki kolobaka ya bana njili ozalaki kolobela bazombo ozalaki kofinga bazombo mais vraiment bazombo basala yo nini et puis olobi ozalaki na guerre na bazombo te bazombo bakosala guerre na yo te minduki bazombo bazana yango yo ozana yango te na kolimbolela yo minduki oyo bazombo bazana yango lokola yo utiliser guerre et terme ya guerre oyebiki na guerre ezalaka kobomana donc mususu azala susu te mususu alonga yo utiliser terme ya guerre biso bazombo bautiliseraki terme ya guerre te na moni te video moko oyo bazombo balobaki bazalaki na guerre na lobobo na eloko ekufa deja yo moto utiliser yango na kolimbolela yo tina ya guerre na ko expliquer yo manduki oyo bazombo bazana yango e manduki yango ekoboma yo tokosenga na bazombo po lisolo oyo na lobobo ya kofinga na bazombo esila bazombo bozwa ye abetama azwa peza bambata bofilme yango donc bobete peza bambata ta akwei bofilme yango comme ça boyebisa yeke mbo banda lelo bazombo kofingaka lisusu te soki il s'agit abetama kolongole bilamba bolongoli bilamba boyebisi ye aloba keno lelo na lapi likambo bazombo na koloba lisusu te na lingi sikoyo likambo bazombo na sangisa yango lobobo na miniti oyo peuple angolais parce que na yebite tango zo parler ko zalo mayele te ya classe tango zo parler sur bazombo tango mususu ozali ko généraliser les angolais parce que connaissance na yo selon ko tala yo niveau étude na yo mayele na yo na moni que tu parles des angolais lorsque tu dis bazombo peuple angolais lelo asi à comprendre likambo gouvernement angolais à sala azalaki ko diviser peuple na miniti oyo peuple angolais a komi uni bazali susu ko kotisa ennemi kati na bango te ayela bango masolo ya buzoba qui veut dire de kabinda kunene unso povu umasona sound lokola yo utiliser bazombo parce que tu bi niveau étude na yo bazombo veut dire bangolais alors tokosenga na bangolais ni surtout ba papula yo na lobila lingala pe na koloba yango na portugais comme ça ba petit pe oya ba portugais o bazana na français bazwa yo basala kaka musala moko oyo baninga musu ya Kikongo bakosala povo angolano vou meter aqui vídeo de sacana chamado Lobobu que quer dizer em Kikongo já morto. Mas eles sentem-se que angolanos não são inteligentes, são estúpidos. Então, vou meter o vídeo para vocês verem a cara da pessoa e ver a pele da pessoa. Ele é uma pessoa inútil. Mas para ele, insulta angolanos. Que nós somos estúpidos, não temos valor como dele. Então, essa pessoa precisa levar para ele aprender. Precisamos ensinar esse sacana. E quando apanhar esse homem, dá-lhe uma boa surra, dizer a ele para calar a boca, não falar mais de Angola. Porque o angolano é mais civilizado do que o congolês em tudo. Ensinamos, fizemos muita coisa. É a única coisa que eu pedi ao nosso povo, para ele aprender e calar a boca dele. Ele diz para nós calarmos a boca, mas nós vamos lhes calar a boca para ele aprender. E será desta forma. Essa aqui é a mensagem do povo angolano, de Cabinda Kunene, que estiver na França, para o homem aprender. Bandeko, je pense que a mensagem nangai é que como partout bino bozali. Na kotira bino no video bolanda oyo ye alobi. Po bo comprendre yango. Ça n'a pas de sens. Tolingi Lobobo yoka hein. Boy kanan.
Boyoki yango bino bofongola miso bino bozali kondima bikolo nyonso tu kondima bato nyonso tu ambitie na bango kaka bato bino bozali kondima bokopesa bango tike baya poto kaka bato yango soki bakomi poto il vous insulte que bino bazombo boza mayele te est-ce que boza na moto idéologue lokola ngai mais vraiment c'est triste hein le bobo soki ozali koparle e na ba idéologue napesa yo exemple ya moke moto lokola Sisi Selenge un muzombo bien instruit oyebi Sisi Selenge balobela ye bayemba ye il a fait les universités, ses études supérieures en France lelo oyo azonga na Angola na pays na ye natal pour qu'il travailler le bobo na bandeli Sisi Selenge moto oyo avandi na poto atangi na poto asali kombo na poto il est rentré au pays akiko travailler yo ozana niveau ya idéologue lokola Sisi Selenge lelo to moni bana na biso ya Angola soki baye poto baye na Portugal bake na Coimbra bake na Scotland basala bakuru ya pétrole après leurs études tout ce monde là bazozonga na pays bako travailler olingi bapesa yo exemple ya idéologue napesa yo un exemple simple ya Sisi Selenge nakokende na monde na yo je te dirais une chose papa forme aza plus intelligent que yo parce que je le sais papa forme aza na mayele ya classe koleka yo et nakopesa yo exemple mususu papa forme c'est un militaire information oyo oyebaki te aza na monde ya sape na monde yo ozalaki un sapeur oyebi papa forme mais papa forme asalaka pe banzembo oyo azali kokombine na makambo oyo ye azali kolobelaki ye la sape na pesi yo idéologue mususu azali proche na yo papa forme yo ozo parler sur zéro fainéant mais tant que mon yo tu parles tout mon yo ndiro na ba poussière na nzoto si je comprends bien si je me trompe pas ozo kende na musala tu ozo la vidéo mais na poussière na nzoto c'est comme si au sokola raté mes excuses dans le langage n'est utilisé donc au vent dans la poto tu n'es pas propre alors au ligne ba idéologue na cité le par exemple papa forme asa plus propre que toi. Il parle de la sape. Il fait aussi des chansons qui parlent de la sape. Au mon idéologie nae. Nako parle yo mususu. Rive Kono. Oyo ebi. Il vit en Suisse, à Genève. Azali ko parler sur la sape. Mais il dit, na banzembo nae, étant sapeur, il faut que ça l'appelle entrepreneur. Il faut que ça la misala pour montrer que batu oyo balingi kolata ne sont pas des gens bêtes ou non instruits, mais des gens intelligents aussi. L'exemple en est, lui, c'est un entrepreneur. La dernière fois, à la kisi vidéo, il y a compagnie na ye, ba employé na ye. Bato bazo travailler, ba camion oyo ye, et ça pour nettoyer la ville de Genève, qui lui appartient. Nako kene pas plus. Na piso kaka, les trois combos wana,
lokola ezo parler d'idéologie derrière na mona kiyo ozali ko swana na ba nord de Paris ozali ko insulter ba maman oyo bazali ki proche à papa Wemba, tu parlais mal de tes amis. Le bobo to yebite ton problème c'est quoi? En Kikongo le bobo quelqu'un déjà mort. Nous en Kikongo en Kizombo qui t'insulte quelqu'un déjà mort. Le bobo biso bazombo tozali plus courageux que yo. Biso bazombo tozali différent na yo le bobo. Olobi bazombo bakanga munoko. Bazombo bazana ta ya ko répondre yote parce que tu n'es pas intelligent. Il faut d'abord que na classe oyekola to lingi makamoko boya vi yo osala. Mais la qui sabiso ba misala ki to ozola saba Géro Fenea. Kosuklo basani ya plonge, c'est ça qui tient en scène ton peuple. Donc naba obatangi te, parce que ça la plonge. C'est ça? Le bobo biso bazombo toza différent na yo. Biso bazombo dakumuna ayena yo na poto achaki yo na sac li pare na yo na ngai batio na sac bakangi tirette po bayana yo na poto. C'est comme ça que tu es venu en Europe. Donc ozalaki mutu moko boye bayena yo ko ya na poto. Les excuses. Le bobo kofinga ka bazombo te. Kombo ya bazombo to yebike et ningisaka peuple congolais, ça fait trembler le Congo. Ce que ça va faire trembler bino parce que les bazombo ont une histoire au Congo. Le bobo, si le Congo d'aujourd'hui, votre Congo est indépendant, c'est grâce à un certain monsieur qui s'appelait Papa Mingedimbala Zeteke. Papa Mingedimbala Zeteke, ye. Na papa Biangienda, ba foutera bino mbongo ya indépendance pour que le Congo devienne indépendant. Ba loi qui maître croquet, comme mbongo à foutre la guité, c'est Papa Mingedimbala, un muzombo. Nandamo Papa Mingedi, nani kisa, Papa Biangienda ya kinango, il a ajouté 20%, partir de mbongo à 30%, mais Papa Mingedimbala avait donné 70%. Il faut que mettre croquet pour que le Congo est comme Alelo indépendant. Congo oyo qui n'est même pas congolais. Bah congolais, il faut pas payer sakayo parce que tu fais la honte du Congo. Du Congo parce que yo tu es un Burundais ou un Rwandais, tu sors pour parler de la RDC. Au moment que tu ne fais pas partie de la RDC, bah congolais bah accepta yo en tant que Rwandais. Et bien, bino o lelo bozo causer trouble na Congo, bozo ko détruire le Congo. Hein? Ba étranger ba accepter qui? Tu parles écoute, ce que je parle sur l'idéologie. Oyeba ki que gouverneur ya liboso ya Banque centrale ya Congo était un Angolais. Hein? Papa Albert Ndele. C'est grâce à lui que l'économie à Congo est stable. Parce que c'est les premiers gouverneurs. Oh, ils ont vendu un palais de marbre à cette époque. Papa Ndele Albert. Yé azalaki nekoya José Ndele ou azalaki premier ministre ya UNITA na Dr Savimbi ou bakene ko signer nani ya paix na Arvor. Les grands commerçants, oh, qui économie à Congo, tu voyais que Mobutu respectait les bazombo. Mais c'était les bazombo, non? Les lots oyo, 70% na bino bazan na poto. Ils ont tous voyagé à travers l'Angola. Ce qui Angola a fait sa opportunité wanate. Que bino, on a voyagé dans un document angolais, un passeport angolais. Les gens peuvent avoir 40%, 30% na poto. Hein?
Mais dit le bobo, ceux qui ont ya liboma. Mais folie yango, fais ça aux Rwandais, au Burundi, hein? Bango basa ko troubler Congo. Bazombo, parce que troubler Congo. D'ailleurs, au contraire, Bazombo va travailler pour le Congo. Hein? Basimbi économie à Congo. Basali ce qu'il pouvait faire pour le Congo. Hein? Mais lorsque tu fais des vidéos, c'est la ta propre, non? En te regardant, façon de parler, de t'exprimer, et mon anagake, vous allez moins intelligent, vous allez débile, mon boye. Et alors, tant au peuple congolais, ça kotika yo bimarabongo, vous allez là déshonorer à Congo. Biso bazombo, to lingi to soana kana lo bobote. Tout ça n'a pas besoin de. Tout ça n'a besoin de répondre à le bobo. Lorsque tu dis que non, tu te quand monoko, que tout ça n'a bongote, non. Le bobo, ce qui congolais ou ça lelo, c'est grâce à nous. Bazombo. Et ça tribu mouya mouké. Te banque saka Congo. Soko tali économie wana ya Congo mais tala po biso bazombo to lobana biso te hein mokolo ezali bazombo nyeso bazana Congo ba komebimisa to bana ko raconter bino histoire mais vous allez dire ces jours-là que non un temps il faut ne na bokele ya zombo ko eza gali de pate kuma et to ka to lendere diago yo kan ti soki lelo congolais azana besoin et étranger moko boye aya ko sunga bango a diriger Congo peuple numéro benso en Afrique. Boko bengisa mundelete, boko bengisa muzombo. Soki bino bokomi na suka. Même ndenge Rwandais aboto bino mboka bongo. Mais po bino bo se rétablir bo récupérer mboka na bino, mais aide na bino ka fa muzombo akoma président ya Congo. Il faut bozonga, boyiko senga lilimbi sikeno lule mvuka. To boba mambikansi to moyene bo eno kwanga ngoluni na anga tuka, boliko muzombo moko boye akoma président na Congo. Na Afrique, bosana mutute boko chefa za mzombo. So ka mukolo boko décider que no boko ki susute. Bazombo bako yate. Boko mona kaka suri ki nombo. Boye bakate, bobe ki nganja taka tetere kuna zani mzombo. Allez, lo semu na fulu. Kama nisemba mko na pata dieno. Bomona kaka mukolo wana mutu moka boye azani mzombo boye na minote. Parce que bazombo ba travers ba yibaka na bango te. Ce qui va vérifier bien à Congo, vous allez voir que non, Mouzombo, nous sommes travailler à sa destruction économique à Congo. Il n'a fait que construire. Il n'a fait que du bien. Il n'a fait que unir son peuple. C'est tout. Donc, beaucoup de Mouzombo tiennent à Congo, avant de travailler plus que Bino. Donc, à ça, la couture en Bino, 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 parce que c'est une nature na biso ya motema mabete ya kosala mabe na batute mais toujours ya ko unir ko tchabato ensemble. Lorsque tu sors soko medi diamba soki nini yo ezwaka yo toyebaka te mais ba interne yo ba zwa yo ba tieno na hôpital et pas ba soigner yo lo bobo. Lokolo yo moni ke guerre za kana ba zombo guerre mo to ko silisa yango oko beta manano ba zombo na patu ba ko zo yo ba fiak lani yo ba fiak la yo akamba bo tu ka lumbuke wunu ukangenwa azombo muna kula diako ko kontisi diaka ko elumbulaka nalaka bane jetu vikunzila bona jeyu mekunzila kasi azombo kupingi diaka ko biso ba zombo tozali civiliser. Namunio, baligo finga de connaître Brice Pang. Brice Pang, d'abord, lui, il a Brice Pang, c'est un bosseur. Hein? Azana famille, azana mwasina bana. Oye, azoka charge. Azana ndaku. Mais le bobo, il azana ndaku, je ne pense pas. Nandibite que il azana ndaku, je ne pense pas. Nandibite que vous êtes responsable. Nandibite même pas que vous faites un loyer en dako. Je ne pense même pas.
Mais au couple makabo dans les villes kabo esuki ni eswa ki okaka boye osana problème na bazombo. Bande ko nangai bande ko nayebi ke bazombo bango mais pourquoi yo répondre vraiment na PC réponse te ezaki une façon ya enseigner bande ko nangai bozali na mokili mobimba José Wanduka na France nayebi ke ye mona bo imbandi ke longi kasi kamvutuko Liornoa du Nzolu Vonda c'est juste un petit conseil que j'aurais donné à ce mec. J'aurais voulu donner à ce mec. Mon vieux Georges Sandi Manu Manu Zakaria Mayala Dioko Pilula le vieux Mavati Kuvisi Monatingu Mbutama Manu Ibrahim l'oncle de vieux Mavati Kuvisi Papa forme Nazalaki obligé n'attendre kombo na yo pour faire comprendre celui qui parle de l'idéologie. Ba idéologue patana bango ebele oza lena bango Rive Kono. Tu es un exemple. Ndeko mususu azana Suisse kuna Gabi Oncle Zola vraiment Toti Kayeka Kabongo, celui qui vient d'un moment à l'autre, il sort pour insulter le bazombo. Oncle Ndekonangaï, le gouverneur Apache Abora en Hollande. Bozomo na binomoko. Ndekonangaï à moi, c'est en Allemagne. Sandra, la grande. Maman, Talamakambo. Ndekonangaï qui a misito. Toloba te. Mais bazombo basali nini? Tono vide lokolo lo bobo. Bazombo basali yo nini? Olali olamuki suki diamba, soki makamboni basali na papa wema toze bati ba retour zo salemela yo et tu sors pour insulter le bazombo. Bakanga munoko. Idéologue lokola yo azate. Yo vraiment c'est triste ça. Bazombo baza plus civilisé que yo. Hein? Mais va à l'école, ne fût-ce qu'un certificat d'école primaire. Manu Ngombo Masivi kutu alimboleli ngai lo bobo munaki Kongo mutu fo kwa nitama. Mbevo mutu fo kibeni. Leki na ngai Gabi Diwa Vava leki na répondre ikaka je dis pas qu'on répondre mais na pesaka matoli ba oyo baza proche na ye ba yebisa yeke bitumba oye azako luka na Angola akokoka yango te même le Congo akokoka yango te na Angola. Soki ba effet Yaba makambo papa wemba sala ki kati na ye qu'il trouve une solution. Il y a plusieurs façons, hein. Aluka ba oyo ya mikolo bazana Congo oyo bakoko sungaye ake na Rwanda na Burundi pa ya uta, hein. Abi aza mutetela ndamba mutetela alors qu'il cherche na côté wana ba oyo bako sungaye mais abi makate de mal l'autre aza ko finga bazombo. Mais qu'est-ce que les bazombo ont fait? Bazombo basaliye et l'autre côté bazombo balobelaka yete soki azala camarade bazombo mais atala ka bazombo bazandenge nini bazala ka poussière te. Ils sont quand même propres par rapport à yé, non? Hein? Pour te dire que non, on est malade. Tant au fin va Brice Pang, mais Brice Pang est plus propre que toi. Hein? Simon Bongo est Muzombo, il est plus propre que toi. Hein? Naboy ko tanglo bazombo belé oyo baza na France. Hein? Na biku ke mingi ba ko separate ba mais muta mutu ki diambo di bagere ko da bani ke futu ko jona mutu mbwa kwani ke na.
Non, 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 c'était seulement une façon qu'on enseignait. Namoni aza tono vide, makamu mingi a yebite. Alors, aza ko luka une façon ya ko créer problème entre le Congo et l'Angola. Boko kayango te. Hein? Boko kayango te, minduki tozana mobilo bozana yango te, minduki tozana ngo Rwanda tozana yango te. Siko Rwanda sa botoli Congo. Hein? Pangiama Domingo Zifetokele na Belgique. Mama kwetela diotamba. Manzambi kwetela diotamba. Mama Mimi Chamindele. Il fallait kaka to limbole la mutoyo Valeria Muzombo. Muzombo aza muti ya Valer. Mutu munene. Ti lelo ya di bazombo na kati ya Congo na kutu boyebi bango te. Vous croyez que sont des Congolais mais sont des bazombo. Parce qu'on a parlement na bino, parce qu'on a des psyché belé. Tala Guimarange. Pipoli na Fulu. Ils ont parlé ba idéologue. Mais Bipoli, Bango, Basali, viva la musique, na papa Wemba. Baïda ba idéologie ya ko bina, ya ko tourner, ya ko rouler. Hein? Baïda ba idéologie ba moniere. Guimarange. Est-ce que tu savais que Bipoli était un Muzombo? Nazo banayo, le bobo, au fois quoi netam, mvumbi. Guimarange, tala lelo, grand sœur na yato kufa. Mutu munene na parlement na bino. Azu bundila kutu mboko na bino. Est-ce que vous savez que ceux qui bo chaka série Bipoli alinga sala makambo na Congo, oyo kutu bino moko ba Congolais bo sala te. Bozo mona amour ya Muzombo. Est-ce que vous savez que non Bipoli aza musolongo? Est-ce que vous savez ça? Yagana lobi na bino. Bazombo mingi bazana Congo bozana aucune idée. Mais mokolo boko koka susu te boye bisa bangolais. Toko tinda ni troupe to tinda batute. Toko ba ke no kingani yoza kunale. Comme président kudo to comme présidente. Allez, toko comme ça to tindi sécurité, to tindi minduki, boko mona lisolo bana de mama l'autre na tongo na ngoto tiango lelo na tongo lisolo ke sili. Boko mona Rwanda ko pakata ye moko ale azongi na Rwanda kuna le solution ezwami. Lo bobo bazombo bakozwa yo bako kango munoko fuba tiko bolumbu comme ça biko baliki non lisolo bazombo na suki si yango ndenge osala kala maninga mususu ke no na kingani to yokani na suki wana ate a próxima ciao ciao.